boza malamu omiyoka malamu na présence ya nkolo na biso lelo occupés à considérer des paroles tokotala makomi qui parlent mayema koloba mpona oyo elekaki na Golgotha. Nous allons nous tourner vers l'œuvre de la rédemption. Tokotala mosala monene oyo ya rédemption lokola nzambe asali biso ngolu kosomba biso kopesa biso bomoi na seko mpe nyonso nzambe alakaki na Ancien Testament uta ebandeli Nouveau Testament mayemanso ekokende na kokisama ekokokisama mpe ekokokisama ntango nyonso mpe bilaka nyonso ya nkolo ezali bongo mpe amen. Yango kokanisa likambo ya nzambe alobaki ya Matthieu Matthieu 11 liboso ete tokoba liloba na biso kotanga liloba toni kotanga lisusu koya lisusu tala mayema lekaki eleki mbula 80 kaka wana te mpe lisusu oyo nyonso nkolo akosala ntina ntango ya biso nzela na ngulu na ye asali na se na mabele oyo mpe lisusu biso tozali baoyo ntango nyonso tokoloba ete ndeko Frank, est-ce que ozali koyeba mokumba monene oyo ozali nango liboso na nzambe oyo apesaki mokumba monene yango bandeko basi bandeko mibali toli koloba na yango nzambe azali kaka ezali kaka 1000 ans to 80 ans te me kasi tina ntango na biso azali kosala akosala olenge asalaki kala mpe akosala kasi naza na motema na ngai ya koloba ete toli kozwa elambo naza na motema yokisa susu kobengami ya nkolo mpe kotia kimia na mitema na biso mpe na kati na motema tomema liloba na ndenge ete baoyo nyonso basosoli na likambo oyo te nanu baexperimente conversion oyo te obongoma oyo te nouvelle naissance oyo te mbotama ya sika te ke lelo oyo esalemela bango mpona yango nde liloba ya nkolo na biso ya Matthieu chapitre 11 Matthieu 11 et ici awa le verset 28 verset 28 Matthieu 11 verset 28 venez à moi vous tous boya epai na ngai bino banso bolembi nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir, et je vous donnerai du repos. Nakopesa bino kopema bozwa kilo na ngai mpe na bozwa malako na ngai mpe nazali motema kimia bokozwa repos ya mitema na bino. C'est très important. Ezali na ntina mingi bandeko mibali mpe bandeko basi nous puissions ete biso avoir une expérience tokozala na expérience libiki lobiko ya salut na biso na nkolo ezali sango oyo toza nango reconnaissant message yango kati nango penza tina nango penza yango Paul akoloba na mukanda na 1 Corinthiens alobi yango na kati na 1 Corinthiens
Le premier chapitre, chapitre ya liboso ici, au verset 18, na verset 18 alobi 1 Corinthiens, 1 Corinthiens 1 verset 18 chapitre 1, verset 18. Denn das Wort vom Kreuz ist für die, welche Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. liteya oyo ya croix ekulusu ezali folie mpona boyo bazali kokufa mais mpona boyo bazali sauve ezali puissance eine Gottes ezali nguya ya ngolo. ist es für dich, Est-ce que pour toi, ist es Est-ce que mpona est-ce yo, que pour tous, est-ce que mpona elle est banso une puissance de ezali Dieu? puissance ezali nguya ya nzambe? wir alle Avons-nous tous biso banso cru tondimi message divin sango oyo ya nkolo heute que cela koyeba ete soit aujourd'hui ezala lelo mpenza occupé? mpo na kotala makambo ya elambo biso tokozwa La chose importante pour eloko ya nous, motuya vom Herzen que de tout notre cœur, ezali ete na motema na biso mobimba puissions chacun pour sa part, tozala biso banso moko na moko na biso expérimenter personnellement tosala expérience ya moko na moko en Christ nous a maye nzambe na nzela na kristo asaleli biso le pardon de nos péchés lisiko bolibisema masumu na biso à un grand prix qui fut payé, oyo esali ete pas avec de l'argent, afutaki na motuya koleka acheté ezali na oro te ezali na nini te me kasi na nzela ya makila na ye makila ya motuya nde tosombami makila ya motuya ya mwana mpate et rédempteur nde nkolo na biso ye redempteur na biso asopaki mpo na biso mpo na biso mpo na yo mpo na ngai pour oyo asopaki mpo ete nous ayons le pardon biso tozwa et la bolimbisi réconciliation na mpe boyokani na ye elongo das ewige et yango que nous recevions la vie éternelle. tozwa bomoi na seko. einmal Disons cela encore. toloba yango lisusu bandeko mibali mpe bandeko basi Dans ce temps, dans ete na ntango ce oyo jour, na mikolo oyo dans ces jours, tant que nous avons na mikolo oyo regarde, écouté les nouvelles, toyoki basango motindo na motindo la Pâque, etc., le vendredi de makambo ya Pâques. Pâques mpe makambo ebele na vendredi de Pâques na makambo ebele ekomisamaki elobaki mingi mpo na Ils Pâques ont parlé balobaki sans la Bible, ils ont écrit bazali sans la koloba Bible, bazali sans kokoma connaître la volonté de Dieu, sans biblia sans signification de la koyeba Pâque. Et signification nous ya solo ya Pâques comprendre yango tocomprendre ils sont ete pas en train d'observer et de Satan parler de choses akoloba biloko mpe akotala biloko sans kososola nous comprenons que lolenge Dieu yango veut toucher toyebi ete nos nzambe cœurs, alingi kosimba veut mitema na nous biso appeler à lui, et alingi veut ete nous apema donner biso epai na ye d'expérimenter personnellement akopesa biso tosala expérience ya solosolo. disons aussi des choses toloba lisusu encore une fois makambo oyo mbala moko mpo na libela que nous l'avons dit na lolenge oyo tolobaki yango ntango nyonso mpe na témoignage na biso po ete lisumu oyo ebandeli po ete kweya mutu ezali mpo na nzela na mosuni mpe makila esengelaki mpo na kobikisa biso esengelaki ete redempteur na biso aya na nzela ya makila mpe mosuni nzoto na makila mpe na mosuni ayaki azalaki na nzoto na molimo liboso ye jesu ya monene oyo azali ya monene oyo azali kotambola na jardin ya eden oyo azali kosola na abraham ye asalaki na abraham boyokani azalaki na ancien testament mpe mobimba kombo nkolo me nsima akomaki mwana na nzela na engendrement na nzela kobotama na molimo mpe abotami akomi mwana po ete biso mpe lisusu tozwa lolenge ya kozala bana kozwa lolenge ya kozala bana kokoka na mokanda ya 1 Corinthiens 15 ntango nyonso yango kombo koyeba kombo ya mwana koyeba na susu te ntango wana nkolo akozala nyonso lokola ezalaki na kala na nyonso akozala yango lisusu na eternité mobimba. toloba lisusu ete toloba yango lisusu kokweya mutu ezalaki na Genèse chapitre 1 te na lolenge te ete nzambe aformaki moto asalaki moto na lolenge na ye
spirituel. na ndenge ndoto biso mosuni kuna te nde chute ezalaki nzambe asalaki ntango sikoyo kolo asali nzambe na nzela ya mabele pusela mabele nde abimisi Eve kati na ye nde amemi ye epa na ye moto nde ntango na kokoloba oyo azali mosuni ya misuni na ngai mokuwa ya mikuwa na ngai akobiangama mwasi na wana mpe nde mwasi mpe losambo ya nzambe na bomoi euti na Ancien Testament te ezalaki deja na kati na nzoto spirituel na kati na likonzi na moto na kati na pole na Ancien Testament te ekoki komonana te azalaki Melchisedek azalaki boye nsima aye na nzoto oyo ya mosuni nde sika na ekulusu ngambo moko efungwamaki makili esopani nde esika wana mwasi abimi na kati na ye akomi nsuni ya mosuni na ye mokuwa mikuwa na ye ye nkolo ye nde motu wana nde lisiko mpe redemption na biso ezwali mokweyisami ya moto emonisaki biso na ndenge wana mpe efungwani biso polele mpe bandeko basi bandeko mibali uta ebandeli nkolo na biso apesaki Adam na Eva bayeba kozwa decision na likambo atikeli mutu na mutu nsomi ya kopona ya koyeba likambo bango bazwa decision ya malamu to ya mabe atika basala oyo nzambe akosala mpona bango na ndenge te likambo na biso litela na biso mobimba eyali Yesu Kristu oyo mosikoli oyo alongi na Golgota molongi na Golgota oyo amataki likolo oyo akoya kozonga mpona kozwa mwasi na libala pelepele na ye na ntango na biso yango tososoli yango tozwi ngolo kososola yango mobimba po ezali nyonso plan mobimba nyonso tolingi kokanisa yango lelo kokanisa na ntango ya bantoma makomi oyo ekoma baletre oyo ekomamaki ekolongo na assemblée locale oyo ekende na assemblée mosusu wana baoyo na ntango ya tala baza kotanga baletre oyo nyonso wana baepitre nyonso wana baoyo nyonso baevangile nyonso biso toza na nyonso toza na ancien et nouveau testament toza na nyonso toza na baexposé nyonso toza na baacte bapotre toza na baepitre toza na apocalypse nkolo asali biso ngolu motindo ete na ndenge moko boye toyeba eza kaka te kotala kaka elekaki mbala moko na biso me kotala mpe lisusu na ezalaki bilaka na batango tozali apesi biso lolenge ya kososola makambo na ndenge na ngolu na ndenge ete tondima kokoka na makomi mpe biso yango wana na kati na masanga na biso na Salzbourg mpe na Zurich tolobaki na kondimisaka ete tolobaki yango tolobango na mbangu mai kolo asali eleki lelo mbula 80 mai kolo alobaki esalamaki na mars mpe na avril esali lelo 2 mois esali basanza na basanza oyo nakokanisa na mars 63 bakofungwami ya maboma misambo 24 mars 63 ndeko Branham asolaki mpona maboma misambo
Tango tokanisi ete mutu ya nzambe oyo a répété na pele 14 heures na tango na biso kolo ye moko na kati ya lipata na nkembo oyo tobengi colonne de feu akokita mpe akozonga esika frère Branham aza koteya akofongola mabomba misambo mpe ngolu biso tozwi ya koyoka koyeba kotala makambo minene nzambe asali na ntango na biso ezali kaka te oyo asali eleki mbula 80 oyo te mbula 50 mais tozali informe na oyo nkolo akosala sikawa na mokili mobimba tozali nango reconnaissant tondimi ete toza na liaison ya solo boyokani solo tozwi nzela solo ute ebandeli ntango ebandeli ya Nouveau Testament okotala ete lolenge nini Jean-Baptiste abandaki tala lolenge nini elandanaki na oyo ya kolo bon nsima bapotre basalaki ndenge nini bango nyonso na kati na royaume ntango esalamaki sans kokata tina apocalypse mpe nsima toyei komona bachapitre mosusu ya chapitre ya suka ya apocalypse eloko moko te kotika na kimia nyonso na nzela na ngolu ya nzambe kolo na nzela na ngolu na ye afongoli biso makomi liloba na ye ntango na kotala so na nsima ndeko moko ayebisi ngai frère Franck ce n'était pas seulement le 11 juin 1933 alors que à frère Branham il a été dit que le message qui lui a été message epesmeli yo sera yo Branham message epekiseli yo yango nde kozala ebandeli ya bozongi na nkolo ndeko wana lobi susu ete ezalaka yango wana te kaka wana te soki le 7 mai 1947 te 46 te mpe lisusu alobi ete ndeko Franck eza susu eza na eloko mosusu babengi 2 avril 1962 2 avril 62 soki lelo tobanzi que ce n'est pas seulement un 2 avril. Eza kaka 2 avril pamba te 62 mais qu'il y a nsima ya wana badate eza susu ebele oyo baexpérience ya kokamwisa oyo surnaturel esalamaki oyo nzambe asalaki tellement ezalaki na basignification monene mpo na biso mpo na kopesa biso sens ya solo ya makambo oyo asali na ntango na biso koyeba kotia yango na ndenge ekoki na banzi 31 décembre na banzi 31 décembre 1965 esika elobamaki ete mosali na ngai natie epe na ngai na maboko na yo 31 décembre 65 kolo azongeli makambo apesi malako et que cet ordre ce mandat motindo ete mandat oyo ministère oyo seulement bisika nyonso nga nazali bisika nyonso natamboli nalobaki kaka ete nalobi ete ekoki kozala mbala ya suka ekoki kozala mbala ya suka les derniers sont maintenant appelés à sortir. Baoyo ya suka bakobenga masiko babengama abima ne dites pas au Seigneur koyebisa nkolo nte te toza so na ntango toza na ntango so ya kobanza nakende kobanza nanu koloba na nkolo bongo te lelo soki oyoki mongongo na ye lelo tia motema no makasi te mokanda ya Apocalypse chapitre 1 en relation avec ce que le Seigneur oyo elandani na oyo nkolo alobi a fait pour nous. na oyo nyonso oyo nkolo asali mpo na biso Comment est-ce que les Saintes Écritures ya komona ete tala makomi ndenge kotala
tala ndenge nini ye kosala Je voudrais aller dans itatoli Apocalypse, le chapitre 1. na jeu Apocalypse 1er und 5 nur jeweils einen oder zwei Je Verse. voudrais lire quelques versets. na otanga ba verset elandani Apocalypse chapitre 1er Chapitre 1, Von Vers 4. à partir du verset 4. à partir du verset na ye ya minei Jean, Yohani qui sont na 7e l'église ya Sambo Meinen Gruß, Gnade sei mit euch und Friede von dem, que la grâce et la paix vous soient données ngolu de la part de mpe celui kimia ya nzambe epesembela bino na nkolo aza koya azalaki mpe ye akoya mpe na nzela na molimo oyo Sambo ezali liboso na ngwende na ye wer da ist, der da war, de la part de celui qui est. na koya na oyo ye azali oyo azalaki mpe akoya. viertes Kapitel, Le chapitre 4, Chapitre 4 ya si Apocalypse nous lisons tokotanga wa Apocalypse chapitre 4, chapitre 4 ya Apocalypse verset 8. verset na ye ya mwambe. die vier Wesen haben ein jedes 6 Flügel und sind ringsum innen. Les 4 êtres vivants ont chacun Bato minei oyo ils sont bazali na remplis mapapu Sambo tout autour et autour. bana misu ngambo na ngambo bakolemba te koloba ntango nyonso mosantu mosantu nkolo na bibele Et qui vient. oyo azalaki mpe azali koya. Der Herr, der Saint, Saint, Saint est le Santu Seigneur Dieu santu 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 nkolo na puissant bibele qui était, da qui oyo est azalaki et qui vient. oyo mpe akoya. in Kapitel 1, Au chapitre 1, der weint, Na chapitre liboso qui continuerait à lire, yango moto constatera akotanga kososola ete awa elobami ete cela concerne notre Seigneur en tant que le ekotala nkolo na biso lokola et ensuite ici moto abotami yambo dem Herrn, de Dieu le Seigneur awa nkolo nzambe qui oyo azali est et qui vient. azalaki Selon mpe le akoya. Seigneur, il est tout. nkolo azali nyonso mpe nyonso Il est parlé aussi de celui qui vient, qui était et qui vient. En relation avec azali le nyonso Seigneur mpe Dieu. nyonso. Dans Apocalypse chapitre 5, Na Apocalypse chapitre 5 elobi à partir du verset 9, à partir du verset 9 elobi et 10, na zomi elobi 9 il chantait. bazali kozemba. Verset 9. dass der Verset 9 elobi bazali konzemba würdig bist du, das Buch zu nehmen und seine Siegel zu öffnen. Denn Et il chantait un cantique nouveau en Baza oyemba nzembo la sika koloba ete car tu as été yo nde omonani te moto akotunga yo moko nde omonani dini ya kofongola mabombami osomi oyo nyonso ya mabota nyonso ya mabota nyonso osali bango bazala libota ya banganga nganga nzambe bango nde bakomela likolo ya nzambe na verset 10 olobi sie für Tu as fait d'eux un royaume osali bango bazala et des royaume ya sacrificateurs pour nkolo notre Dieu et mpe basacrificateur mpo na nkolo na biso ils régneront sur la bakozala na terre. bokonzi na mabele oyo als Könige auf der Erde herrschen. Brüder und Schwestern, Bien-aimés frères et sœurs, eine Höhe bandeko il n'y a pas balingami basi mpe mibali une plus grande eza vocation na que ça. eloko monene te ke oyo ya koleka La oyo plus grande vocation oyo nde que vocation Dieu pouvait monene donner, oyo nkolo akoki il nous kopesa l'a accordé. apesi biso yango Et en vertu, e na nzela en yango vertu na de nzela la na rédemption na nzela accomplie na lisiko pour Dieu, oyo ekokisi meme mpo na son biso œuvre est déjà achevée. Nous faisons mosala ya nzambe nyonso ezali deja au Dieu esili de Dieu, kosila tout est déjà accompli. Regardez na dans nzambe quel nyonso monde esili deja tu as kosila fait d'eux. tala lolenge ndenge asali baroi C'est accompli. Dieu Donc, a pris esalemi la déjà. responsabilité pour chaque promesse que sa bouche azali a responsable ya prononcée. promese nyonso oyo Et apesi Dieu, l'Église est déjà achevée. na ekolo Et losambo no esili kosila mosala nyonso esili on a kosila tout ce dont nous avons besoin. yango akozongisa biso miyano na besoin na biso nyonso na testament ya kala Exode chapitre na 12, exode 12 particulièrement, tokotanga elobi lors de l'appel à sortir na du ntango ya peuple kobima d'Israël. ya peuple ya israel Et ici, awa dans 2 Moïse, dans Exode chapitre na exode 12 le sang
makila est placé comme la chose la plus importante. etiami lokola eloko ya motuya mingi. Exode 12 chapitre 12 chapitre 12 Exode awa c'est verset 13. Le verset 13 Exode chapitre 12 verset 13 et koloba Exode chapitre 12 verset 13. Le sang vous servira de signe. makila ekozala nde elembo likolo bandako bino bokozala. Das Blut will ich schonend an euch vorüber. Je verrai le sang et je passerai par-dessus. ekomona nga makila na koleka likolo na bino. Exode 12 verset 13. Pe pota ekozala te esika wana. Déjà wana elexi dans l'Ancien Testament était makila avait été ezalaki sacrifié, ezalaki penza sacrifié pour la baebanso bakokata appliquer le sang sur les mpate pe bakotia makila likolo na lento ya porte seulement les bawana donc les lenteaux, seulement les lenteaux kaka na lento ya porte na se nango te mekbe lento likolo porte po kaka lento nde de poto na lento po ete mutu moko te aniata na makolo na ye makila me mutu nyonso azala na se na makila ezipa nde ye. Na yango lelo lisusu lelo toza na se kozipami ya makila awa elobaki mbala ya liboso bato ya liboso babengami église, bato ya Israël babengami église mpe bala liboso awa na Exode 12 na kati ya mokolo ya Lévitique totangi ete bomoi ya nzoto ezali na kati na makila yango nkolo alobaki ete makila na ye sopana mpo na ntina biso. Lévitique 17 verset 11. Lévitique chapitre 17 verset 11. Lévitique 17 verset 11. Und ich habe es euch für den Altar bestimmt, damit ihr auch car l'âme de la chair albiete po molimo motema bomoi mobimba ya usuni eza kati na makila yango nde kosala mpona makila na bino. Bomoi nyonso ezali kati na makila oyo ya expiation. 17 verset 11. Amen. C'est pas la vie que le sang fait l'expiation. Na nzela ya makila na nzela ya bomoi nde makila ekosala expiation. C'est justement ce qui s'est passé. Yango esalamaki yango justement esalamaki na Golgotha. Dieu nkolo a été réconcilié avec l'humanité. Aye kosangana koyokana suna mokili mobimba en Christ Jésus. na nzela ya Kristo Yesu oyo ezali likabo ya bopamba epesi bino bopamba yango na kati ya mokanda Esaïe 53 elobi Esaïe 53 elobi 10 elobi awa Dieu le Seigneur kolo Yahweh à l'avance déjà na ebandeli est-ce que et ce qui allait se passer alobi déjà oyo koya kosalema quand notre Seigneur viendra. Tango nkolo na biso akoya. Esaïe 53 awa totangi le verset 10. Esaïe verset na ya zomi 53 verset 10. Verset 10. J'espère que tous, avec tout votre cœur, vous suivez. Tout votre cœur. Esaïe 53 verset 10. Verset na ya zomi. Et il a plu. Et c'est pelesaki nkolo de le briser. Yako bukaye na nzela mapasi. Après avoir na sima ya kotia bomoi na mbeka mpona masumu akomona
libota monene prolongera libota monene ekobakisa pe mikolo na ye la volonté de l'Éternel pe prospérera entre ses mains. La volonté ya nkolo na biso ekoprospere na maboko na ye et l'œuvre de l'Éternel pe mosala ya nzambe et la volonté du Seigneur pe volonté ya nkolo posa ya nzambe jusqu'à que nous passions de la ti foi kino à la vue. tolongwa komona makambo oyo Hébreux elongwa na kondima ekoma na bomoi boye tomona yango boye. Hébreu chapitre 1 ya libwa de Dieu moto na nzambe alobi de ce qui mpo na ntina na maye a eu lieu pour nous par la grâce maye de Dieu. masalamaki na nzela ya ngolu na nzambe. Chapitre 9 Hébreu 9 verset 14. verset 14 na ye Hébreu 14 Hébreu 9 verset 14. Hébreu chapitre 9 Hébreu 9 verset 14. Combien plus le sang de Christ mbala boni makila ya mokolo na nzela oyo apesami na nzambe sans tache ekosokola motema na biso na makambo nyonso mabe mpo ete tosalela nzambe oyo ya solo, nzambe na bomoi. Cela s'est accompli. Maso maye wana masalamaki maye maso makokisami nkolo na biso afuti nyongo avec son propre sang mpe na nsima na nzela makila na ye amati ti na sanctuaire akei ti likolo dans 1 Pierre. Na 1 Pierre, dans 1 Pierre, 1 Pierre, le chapitre 1, chapitre 1 ya yambo awa tuna nzambe ya koloba et a montré de quoi il s'agit. aotalisa makambo eza ndenge nini. 1 Pierre chapitre 1 ya yambo kobanda na verset 18. 1 Pierre 1 verset 18. Verset 18. Ihr wisst ja, dass ihr von eurem eitlen Wandel, den ihr von den Vätern her überkommen hattet, nicht mit vergänglichen Dingen, mit sachant que ce n'est pas boyebaka ete na nzela biloko enyangwaka te, biloko ya pamba te ebebaka te, longoli biso na lolenge tozalaki na mabe ya kobika oyo tozalaki na bakoko na biso batata na biso, me kasi na nzela na makilo ya motuya lokola oyo ya mpate oyo azangi litono lita asombaki biso liboso te mokili ezalisama mpe ye komonisama na songo na ntango à cause de vous. Mpo na biso Une parole puissante. liloba ya motuya Et c'est merveilleux. mpe ezali eloko ya sengo ete makambo wana ezali solo esalemi, makambo wana esi esalemi bongo mpo na yo, mpo na ngai, mpo na biso na ngolu na nzambe. Lokola totangi yango awa oyebi ete lokola ekomemi awa ete petola bomoi na biso akati lokola totangi awa kosombama totangi awa bakomi ete kosombama na lolenge mabe ya kobika oyo tozwaki na nzela baboti na biso na nzela ya makila oyo ya nkolo Yesu Kristo. Zakari alobi, prophète Zakari alobi au chapitre 12. Na chapitre 12 na ye nous prenons toujours les deux, l'Ancien et le Nouveau Testament. Toujours l'Ancien et le Nouveau Testament. Zacharie chapitre 12. Chapitre 12 na ye Zacharie chapitre 12. Zacharie zomi mibale écrit au verset 10. et komami na verset na ye zomi. Zacharie chapitre 12. Zacharie 12 verset 10. 12 verset 10. Alors je reprendrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. La Zacharie pe pesa bango bakila bakotala ngai oyo bazokisaki et il pleure sur un fils
mutokolela mwana oyo mwana likinda Ils pleureront amèrement bakolela sur penza lui, solo comme on likolo na pleure ye sur lokola un bakolela premier-né. mwana oyo ya yambo. Apocalypse, Apocalypse le chapitre 10. chapitre ya zomi. Apocalypse, Apocalypse le chapitre 10, zomi verset 7. verset ne ya Nous avons sambo. presque les mêmes paroles. Ah, toza presque na maloba moko wana. Apocalypse, chapitre 1, verset 10. Apocalypse, chapitre 1, verset 10. Apocalypse chapitre 1 verset 10, pardon. Chapitre 1 verset 10. Die Augen aller, auch die, welche ihn durchstochen haben und wehklagen, werden ihn alle Geschlechter der Erde. Ja, Amen. Oui, Amen. Oui, pe amen Presque les mêmes solo. paroles de Zacharie. Be maloba moko wana ya Zacharie Au verset 8. na verset 8. Voici je viens. Tala na koya Et tout na lipata na nkembo ba nyos verset 7 verset verset 7 nde pardon. 1, verset 7. Apocalypse 1 verset 7. Les mêmes paroles de Zacharie. Be maloba moko ya Zacharie Et ensuite, au verset 8, je suis la Et fin verset 8 elobi, le Seigneur Dieu, celui qui est nazali oyo azalaki azali pe après. Verset 1, chapitre 1, 1 verset 7 et 8. Donc, quand il Tango akoya lokola mobali na libala le rencontre, épouse akomona ye ici, bien ami pepe. 8 et 7, Mais ce n'est pas awa la relation d'épouse. na 7 et 8 ezali relation épouse na épouse te. Mais nous savons que quand tu reviendras en Ah, quelque chose, le tant qu'on est le époux, l'épouse repartira. Et là, il épouse y aura Okenda. de lamentation. Awa pour les alité. Mais quand il descendra, Mais qu'il tant qu'on s'assiera a sur son kokita, trône de sa a gloire, comment il connaît les peuples Kem- seront kiti na rassemblés devant Kembo. lui. Ya mokimo mbeko ya libo peuple mbeko ya liboso na ye. On pourrait aller dans l'évangile Toko kele pe na kati na évangile de Matthieu au chapitre 25. na Matthieu chapitre 25. Toutes ces paroles de l'écriture Maema so sont ekomami awa écrites là aussi sur les différentes venues. ekoloba mpona ntina boye na ye baboye na ye ebele baboye na ye wana baboye na ye ezeli Les ebele venues nous sont décrites. baboye na ye wana ekomeli biso nyonso na kati na makomi emonisa epole na Ici dans makomi Matthieu, awa na chapitre Matthieu 25 à partir à partir du ya verset 31. verset 31 Matthieu chapitre 25, Matthieu 25 à partir du verset 31. kobanda na verset 31 Der Menschensohn in seine Herrlichkeit kommt, Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, ntango mwana moto oya kati na nkembo na ye baangelo nyonso mpe akofanda likolo ya nkembo toutes les nations seront mabota rassemblées devant nyonso kozala liboso na ye werden alle Völker lui. Et ensuite, tous les peuples seront rassemblés devant lui. peuple Aujourd'hui, mabota nyonso kotelema liboso na ye. das il s'agit de ce qui am Kreuz s'est passé pour ezali nous. mpona oyo elekaki mpona ntina na mpona biso na golgota Pour ekulusu cela, aller dans l'évangile de Matthieu, nali kokende na mokanda na Matthieu de Jean, pardon, na mokanda na Jean pardon Jean chapitre 19, kozwa Jean 19 chapitre 19, kozwa Jean chapitre et s'il vous 19 plaît, pe oyo na bolimbisi acceptez cela une bondima fois makambo oyo mbala et moko mpona cela libela dans la foi. na kati na kondima Et dites dans votre cœur, boloba kati mitema na bino aussi avec votre propre voix, mpe na mangongo na Seigneur, bino je moko crois, nkolo je nandimi crois que tu m'as racheté, nandimi ete osombi ngai je t'appartiens nazali oyo ya pour yo le temps et pour mpona le ntango temps. oyo mpe mpona libela Jean, Jean chapitre 19, chapitre 19 verset 28. verset na ya 28 weil Jesus wusste, dass nun Jean 19, Jean 19 19, verset 28. verset 28 damit die Schrift ganz Après cela, Jésus qui savait nsima na yango yesu kristu komona ete makomi nyonso kokokisama fut entièrement accompli. alobi ete makomi nyonso oyo ekokama J'ai soif. alobi ete na na nzala Le verset na 30. posa Quand Jésus eut mpe pris le ntango ye vinaigre, azwi vinaigre wana ayoki na posa ya mai ntango azwi vinaigre wana sagte es ist vollbracht, neigte dann das Haupt und gab den Geist. il dit, c'est accompli. alobi ekokisami Psalm 2, Et nous pouvons lire dans le psaume tokoki 22, kotanga na psaume 22, der Gottes il a lu la fin du verset 29. schon tanga suka verset 29 im Alten Testament Et ensuite, mpe cela na est bien nsima à l'avance,
dans le psaume Et il y a déjà dans le tout ce psaume qui allait 22. s'accomplir. D'abord, il y a Liboso, dans le psaume dans 22, le psaume 22, le dernier passage du verset 17. dernier passage de la souka 19 17 wana, verset 17. na 22 17, psaume 22 17. Sie haben meine Hände und Füße durchbohrt. Alle meine Gebeine kann ich zählen. Je pourrais compter tous mes os. Nakoki kotanga mikwa nanga nyonso na suka verset Ils ont 16. percé mes mains et mes pieds. Je Bakot pourrais compter tous mes tumaki os. maboko na ngai mpe maboko na ngai mpasi na ngai nakoki kotanga mikwa na ngai nyonso bakaboli bilamba na ngai Ma tunique. babeti mpese mpo na ntina elamba na ngai. Et toi, Éternel, Kasi yo nkolo ne t'éloigne pas. On peut seulement lire Matthieu tokotanga kaka Matthieu 27, verset 30. Matthieu 27 verset 30 nango ndenge elobi. Mais ce qui s'agit pour moi ici, c'est le dernier oyo ezali verset mpo na biso version ya suka du verset 22. verset Du 22 verset Vor ihm werden niederfallen 30. alle te ya verset 30. Psaume 22, verset 30. Psaume 22 verset 30. die Knie beugen, alle La postérité, le serviteur, on parlera du Seigneur. Quand il viendra, il ola annoncera mpo na sa justice. nkolo ntango ekoya ye nicht am Leben. Il annoncera ses œuvres au peuple nouveau-né. akosala makambo mpo na bana babotami ya sika. Sein Same wird ihm dienen. Vom Allherrn Le verset 30, la postérité le servira. Il a lu la fin du verset libota den monami na ye 27. Il a lu le verset 27. Verset Toutes 27. les extrémités de la terre procéderont à l'Éternel, tournant vers lui. Toutes les familles des nations se procéderont de bafamille lui. nyonso bakotala be epai na ye simite nyonso mokili bakotala be epai na ye. Car à l'Éternel appartient le règne, il dominera mpo sur na les ye nde nations. règne Ensuite, mpe la domination na ye postérité, likolo na le verset biso 30, la postérité mpe le libota na ye servira. On mobimba parlera du Seigneur. bakoloba mpo na ntina Le nkolo verset 31. verset Quand 31. il viendra, elle annoncera mpo sa ekoya justice. ye Elle akolakisa annoncera son justice na œuvre ye au peuple nouveau-né. akolakisa na peuple ya botami ya sika. En allemand, c'est sa postérité ya allemand elobi annoncera postérité na ye qu'il libota na ye l'a ekolakisa accompli. ete Sa akokisi postérité yango. annoncera qu'il l'a accompli. postérité na libota na ye ekolakisa ete ya solo akokisi makambo nyonso. wieder mit Blick Elle annoncera son œuvre au peuple nouveau-né. ekolakisa mosala na ye na peuple ebotami esika. dem 5. Kapitel Allons dans Romains, le chapitre 5, tozwa Romain en chapitre relation 5 mit avec all das Gott le salut que Dieu nous a accordé, kotala Vergebung avec le pardon, sali oyo la na pardon réconciliation, mpe boyokani na ce qui nyonso appartient à cela. na nyonso eza na yo. Romain Le chapitre 5, chapitre 5 et ici, awa nous lisons verset Romains chapitre 5, Romain 5 9. verset 9. verset 9. So werden wir aber jetzt, nachdem wir durch sein Blut gerechtfertigt sind, noch À plus forte raison, donc maintenant que nous sommes justifiés awa par ko son sang, biso na nzela tolimbisami na nzela ya makila na ye biso toza sauve na kolere na ye bino nyonso boyebi ete mokolo la rétribution de la colère, le jour du Seigneur, mpo na kanda na ye mais ensuite, mpe na nous ne nsima serons plus ici sur terre. tokozala Quand so na cela mokili arrivera. oyo te ntango nyonso Et dès que nous ekokoma avons lu ici, à Mais plus les forte sous- raison, donc maintenant que nous ndenge sommes nini ekozala justifiés par son sang, awa ko serons makila na ye esali ete tolimbisama par lui tokozala sauve de la epai na ye colère. na nzela na kanda viel gewisser durch ihn vor dem Zorn, De la colère, na kanda durch das Blut par le sang de la nzela na makila oyo ya mpate sauvé de la colère. kozala sauve na Par le sang de l'agneau devant Dieu. mpe yango nde kolimbisama na biso Et frère Branham dit, libela ça veut dire que nyonso Dieu elingi koloba ete ndeko branam alobi ete regarde par le sang, au na nzela travers kola kotala du biso na sang. nzela na makila Et aucune transgression, aucun péché, mpe lisumu moko te aucune faute est restée. lisumu moko te mabe moko La te etikali justification totale ezali kolimbisama ya libela na libela Dieu na nzela ya ngolu nous na a nzambe été accordée. mpo te ngolu na nzambe esameli biso. Ce verset connu, version eyebani mingi les versets précieux version eyebani mingi des ya motuya évangiles de mingi Matthieu, Matthieu nous lisons Matthieu Matthieu, totanga Matthieu
26. Matthieu 26. Matthieu 26. Et ici, nous lisons le verset 28 et 29. Matthieu chapitre 26. Matthieu 26. Ici, nous avons la parole merveilleuse à partir du verset 28 et 29. À partir du verset 28 et 29. Ceci est mon sang. Oyo ezali makila na ngai. Le sang de l'alliance. Makila oya boyokani. Qui est répandu pour oyo sopani pona bayike. Pour la rémission pona des péchés. bolimisi na masumu. Les théologues se disputent encore. Awa batu théologue bakoloba pona tina souper. Est-ce que bakoloba ezali pena masanga? Est-ce que ezali penza nini? Est-ce que du pain qui est transformé en chair, ou bien le contraire. Est-ce que vende komi makila? Est-ce que lipande komi zoto? Ezali po batangi te maikomami na mukanda ya Jean. Esika nkolo za koloba nazali lipa na Jean 6 lipo euti lola ekiti na se mutu nani oyo ale mosuni na ngai mpe ameli makila na ngai azwi bomoi. Esengeli kotanga oyo elobamaki liboso po ete na kati na contexte oyo elobamaki olie ete oyo ya makanisi na yo moko okotisa na oyo ekomami na verset 29 elobi na biso boye na oyo emelamaki lokola na verset 28 elobami la raison pour laquelle la signification pour laquelle le sang de la nouvelle alliance ya makila ya ancienne alliance oyo esopanaki n'a pas été versé. Oyo ezali na coupe yango esopanaki te. A été bu. Oyo ezali na coupe yango emelamaki. C'était le sang. Ezaki makila ya nyo. Qui était en lui. Makila oyo ezali na kati na ye makila mpate oyo esopanaki. Et au verset na verset 29 elobi je vous le dis, nayebisi bino solo nakomela lisusu te de ce fruit ma vino oyo de la vigne ou bien du vino oyo nakomela lisusu yoka vino oyo te tikino mbuma na vino oyo te tikino nakomela yango lisusu na bino elongo kuna na royaume ya papa na ngai tata na ngai. C'est un souper en mémoire à ce qui s'est passé sur la croix à Golgotha. Souper na mémoire oyo elekaki na Golgotha. Avec ekona biso na makila na ye moko akoti na sanctuaire ya sika, sanctuaire céleste. Pe atia yango na trône ya ngulu. Na ndenge te trône ya jugement ekomi trône ya grâce. Et c'est seulement quand le temps de la grâce sera passé, tango ya grâce, tango ya ngulu ekoleka, le trône de grâce de jugement ekozonga trône ya jugement. Nous devrions être reconnaissants pour la clarté, pour la beauté, pour les boyer. Et de pouvoir accepter tout solo nyonso lokolo ekomami na ngolo nzambe asali biso na mokanda na Matayo na kati na Marc na Marc 10:14 Marc 10:14 pe ayebisi bango das Bundesblut, das für viele vergossen wird, für dich, für mich, für uns. Il leur dit ceci est mon sang, le sang de l'alliance. Oyo ezali makila na ngai, makila ya boyokani oyo sopani mpona bayike. Nayebisi bino ete nakomela su eloko te, nakomela susu mbuma ya vino te, tikino nakono vino nakomela ngo su te, tikino nakomela ngo lisusu kuna na romi ya nkolo. Im Reiche Gottes. Im 1. Korinther, im 10. Kapitel, nahm Paul a fait mention de Paul aiko kumasuma kamona kati mukanda 1 Corinthiens na 1 Corinthiens 11 chapitre 10 na 1 Corinthiens 10 c'est le verset 16 na verset 16 alobi
et 17. Na 17 alobi. Den wir segnen, ist nicht die Gemeinschaft mit dem Blute Christi. Verset 16, 1 Corinthiens 10, verset 16. 1 Corinthiens 10, verset 16. La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle Coupe pas la oyo, communion au sang toko de mela Christ? oyo. Le pain que nous rompons n'est-il Oyo pas toko la lia ezali communion penza. au corps de Christ? Ezali notre Christ Il te. y a un seul Po pain. ete lipa ezali be moko. Nous qui sommes Biso tozali plusieurs, ebele. nous formons un seul corps, Toko sala nzoto moko. car nous participons tous Toko kota à un biso. même Po ete pain. biso banso toko lia lipa moko. Einfach gewaltig. Merveilleux de voir comment est-ce que ici Kotala likambo kitoko boye. l'Ancien et le Nouveau Testament Tala Ancien pe Nouveau Testament bazala kati na boyokani. l'introduction Boyokani na kala, boyokani na sika, ezali na harmonie. Tala ndenge pesa dans 1 biso. Corinthiens Na kati na 1 Corinthiens, chapitre 11 na verset 11, chapitre 11, 1 Corinthiens chapitre 11, parole d'avertissement tozala d'exhortation. maloba oyo Et s'il vous ya plaît, je demande kokebisa ya ici koexhorte biso. que nous puissions lire avec attention. Sengeli totanga ngo penza na bokebi nyonso. 1 Corinthiens Bayema komami awa. chapitre 11 1 Corinthiens 11, à partir du à verset partir 23. ya verset 23 na yango. Habe es meinerseits vom Herrn her so überkommen, wie ich es euch Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai Po enseigné. ete nazwi na nkolo mayenga na teyi bino. in der Nacht, in der verraten wurde, nahm Brot, sprach das dann Verset 23. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je Verset vous ai enseigné. 23. C'est que le Seigneur Jésus dans l'amour Po ete mokolo oyo nkolo na putu ya mokolo ya kokende azwi lipa abuki alobi asaboli abondeli mpo na yango alobi bosala yango ntango nyonso mpona kokanisaka ngai. Faites ceci en mémoire Bosala yango de ntango nyonso moi. kokanisaka ngai. De même, Ndenge moko mpe lokola après avoir soupé, nsima ya kolia il prit la coupe azwi et kupu dit, azwi alobi cette coupe botala est la coupe nouvelle oyo alliance en mon sang. ezali mpona boyokani ya sika na nzela makila na ngai. En Bosala mémoire yango ntango de nyonso moi. na kokanisaka ngai. Toutes les fois, Ntango nyonso oyo bino bokomela vino oyo. toutes les fois, Ntango nyonso bikomela vino oyo. das Mahl des Herrn nehmen, quand nous prenons le souper du Seigneur, le repas du Seigneur, le souper, nous pensons en le faisant à ce qui s'est passé pour nous sur la croix à Golgotha. Nous pensons à ce qui est accompli. Ntango tokosala boye, ntango nyonso tokobanda, tokozongela, tokotala mayema asalaki na Golgotha. Po ezali na mémoire na ye, na kokanisaka ye. Le verset verkündigt 26. Verset 26 Car elobi, toutes les fois que vous mangez ce pain ntango et que nyonso vous buvez bokolia cette lipa coupe, oyo mpe vous annoncez bokomela la mort du vino Seigneur oyo jusqu'à ce qu'il vienne. bokolakisa bowei na ye Quand il viendra, liwa na ye na kino kozonga na il ye. nous prendra auprès de Etango lui ya koya à la akozwa maison. biso tokozala na elongo na Nous ndako. serons alors avec lui. Mpe ntango wana tokozala na ye Nous aurons le grand festin, mpe tokosala elambo ya esupe ya monene, elambo ya monene koleka, noces elambo ya monene de koleka l'agneau. Ici sur terre, oyo ya nous mwana fêtons mpate. cela Awa en mémoire. tokosala ngo na mémoire na kobanzaka na kokanisaka ye. Mais là-bas, Me kuna nach Verwandlung après Sima la ya- transformation de nos corps, nzoto na biso dans la kobongwana gloire, na nzoto na nkembo, nous aurons part au festin et tokozwala nous na prendrons avec le Seigneur le souper. elambo oyo tokolia kuna, Bénis et saints ekozala sont oyo ya ceux qui santu sont conviés Oh, au festin des noces de la basepela baoyo babiangami na kolia mwana mpate, elambo mwana mpate. prêter l'oreille à son appel. Esengo na bao nyonso batie matoi boyoki na ye. Bino nyonso bosolembi, bo nyonso bosi botondi mikumba boya epa na ngai na kopesa bino kopema, Vos âmes. kopema milimo na bino. Maintenant, ici suit l'avertissement. Awa elobami te L'exhortation à partir du verset 27. yoka verset 27 ndenge koloba, À partir du verset 27. verset 27 ndenge koloba, würdigerweise das Brot ist, oder C'est pourquoi celui qui mangera le moto pain, akolia boira la coupe du mpe Seigneur, akomela vino indéniablement na lolenge ekoki te, sera coupable ye envers le akosambisama, corps et le sang. akosambisama liboso na makila mpe nzoto na nkolo. Aujourd'hui tous, Lelo sans banso exception, banso
na kotika moko te ozala soki nani soki pe nani. Nous allons demander pardon à Dieu. Tokosenga bolimbisi na Nous allons nkolo, demander à Dieu tokosenga na de nous Nzambe réconcilier avec lui. ete Que le sang de l'agneau, toyokana na ye tout ce qui po n'était pas ete correct en nous, maemaso ezalaki malamu te liboso na que ye, le sang de l'agneau puisse couvrir makila ezipa nyonso et wana purifier notre conscience. epetola conscience na biso ete na lolenge ya malamu toyeba kozwa supe ya nkolo na nkolo ye Lisons moko. encore le verset 27. Totanga so verset 27 C'est pourquoi na yango celui qui mangera motokani le pain akolia lipa oyo boira la mpe coupe du akomela Seigneur vino oyo indignement, na lolenge ekokani te, sera coupable ye envers akosambisama le corps liboso mpo na nsoto du Seigneur. mpe na makila na nkolo. Que chacun donc s'éprouve soi-même Moto nyonso et qu'ainsi amiyebela mange du moko na pain moko et mpe boire alia amela mpe alia lipa mpe amela vino oyo, pas que ce soit l'un ezala qui te éprouve l'autre. moko Que asala chacun mpona moni ici mpona s'éprouve mosusu. soi-même. Esengeli mutu na mutu asala mpona ye moko, osala mpona moninga Chacun se te, tient devant le moko na Seigneur. moko atelema liboso na Que nkolo, chacun s'éprouve mutu na mutu soi-même. ye moko liboso na Et si nkolo. Seigneur, comme c'est écrit dans le psaume, Alaba nkolo lokola ekomami na psaume, sont de moi. yo tala ngai na motema na ngai, o tala ngai, kota kati na ngai yo oyo ozali pole, kota kati na ngai, Le pardon et la réconciliation bolimbisi na yo avec nous mpe tous boyokani par la biso na grâce. yo ezala kati na biso nyonso ezala na Nzambe. Personne parmi nous Mutu moko te kati na biso imputer aloba quoi que ce aloba na soit à qui que ce makambo soit. apesa mutu Mais makambo que nous te, puissions comprendre au que contraire par tososolo Jésus-Christ, notre Seigneur, ete Yesu tout a Kristu été pardonné ye et alimbisaki il biso nous a nyonso, justifié ete alimbisi biso na et il nous nyonso, a agréé et que ete asepeli na biso par le sang de l'agneau mpe na nzela makila na mpate nous lui appartenons tozali boya ye pour toujours. mpo na libela. Donc, que chacun s'éprouve Moko na biso amitaela mpo na ye moko mpenza, et qu'il puisse ensuite boire. mpe nsima nde alia amela. Ici, il n'est pas écrit que awa ekomami te ete il y a quelqu'un qui devrait laisser passer la coupe de te vin. moko alekisa kupu na vino, Il ne devrait pas prendre part au pain mais au moko vin. azwa te. Il est écrit ici d'abord Ekomami qu'il ete soi-même. mutu na mutu amiyeba ye moko Avec tout. Et ete ensuite, il n'est pas amela écrit, nyonso, oh, s'il a trouvé quelque chose, alobi te ete laisser passer le pain et le vin. Non. alekisa mpe na vino elobi mpe bongo te. Si tu laisses passer le pain Soko et le vin, olekisi ça veut lipa dire que mpe olekisi vino eleka yo, encore en ordre devant eli koba ete Dieu. ozala na molongo te liboso na Nzambe, mpe ondimi te ete nyonso ye asali, ete pardon na yo mpe asali mpe alimbisi yo na nzela ya masango na ye. Ça veut dire que tu ne peux pas encore Ntango yo ozwi eloko oyo te seke ondimi nanu te, ntango ozwi lipa te omeli mpe vino te, en tout cas ocroire te, l'œuvre accomplie de la yo rédemption. ndima Que chacun s'éprouve soi-même. kati na ondima zwa likambo oyo Qui mange et qui ete boit ya solo du pain ozwa et du vin, lipa comme c'est écrit. Aujourd'hui, lia mpe omela vino ndenge ekomami. nous Lelo revendiquons dans la foi lelo tokoloba na nzela na kondima pour chacun présent ici. mpo na moko na biso ezali awa Tous, ete nous bonso puissions croire comme le dit les Écritures, tondima lolenge ekomami, croire au pardon de nos péchés, tondima au plein oyebisi masumu na salut biso, accompli pour nous, tondima et plein que sali personne, sikoyo ya solosolo. eux, ait des pensées qui Tomone voudraient te contredire. moto aya na makanisi te ya kopenzana na oyo na nzela na ngambe tondima oyo nyonso. Notre cœur. C'est notre unique salut. Lisons encore sali na biso ya mibale te ezali misato te moko wana. le chapitre 6. Ici, Totanga Jean 6 notre Seigneur awa nkolo na biso très clairement a dit alobi ete de quoi il s'agit. nini ezango ezali Dans l'évangile de na Jean, kati na évangile ya Yohane le chapitre 6, na chapitre Oui. 6e au verset 48. na verset na ye ya 48 48. 48 Je suis le pain de vie. nazali lipa
oya bomoi. Je suis le pain de vie. Naeli para bomoi. Vos pères ont mangé la 49 manne dans le elobi désert. batata na bino baliaki mana na désert pe bakufaki. Hier dagegen Na eso baliaki lipa pe bakufaki batata na bino. das vom Himmel herabgekommen, C'est ici le pain qui descend du ciel, Oyo ezali lipa uti lola. afin que celui qui en mange. Na motindo ete mutu na ndele yango akufa te. ich bin das Je Leben. suis le pain vivant Nazali lipa oyo ya bomoi. qui est descendu du Oyo ciel. euti lola ekiti na uta lola. Wenn jemand Si quelqu'un Soki moto nani mange de ce pain, aleli pa oyo wird il vivra akobika éternellement. akobika libela na libela. Et le pain que je donnerai, Parce que lipa oyo ngai nakopesa c'est ma Alléluia. chair ezali nzoto na que ngai je donnerai pour oyo la vie du nakopesa monde. mpona bomoi ya mokili. Ensuite, Mpe nsima 54 au verset 40, na verset 54 elobi celui und mein Blut trinkt, der qui hat mange ma chair et qui boit mon Oh, sang à vie allez. éternelle, und ich mosuni na ngai mpa ameli makila na ngai au dernier jour. nakosekisa mokolo na suka. am jüngsten Amen. und am letzten Tage. Man kann einfach On peut vraiment Tokoki und wie vorher lire un verset après l'autre. totanga verse Et mo comme nsima mpe les mosusu bien, frères et sœurs, lolenge elobami bandeko mibali mpe on bandeko doit basi lire tous les versets bibliques esengeli kotanga qui baverse traitent le nyonso sujet. oyo kotala makambo On oyo doit les ajouter à ce esengeli sujet. kobakisa yango na kati na makomi na kati na sujet mpo te tozala makambo mobimba. Dans Exode 12. tobanza susu exode Le 12 sang makila makila a ampate coulé makila et ampate il fut esopanaki appliqué epe sur les etiamaki poteaux et na les poto mpe ya portes. balento ya baporte. L'ange destructeur, L'ange de tete ntango ekomaki ye meme kanda ezalaki na ye soki amoni makila esengelaki aleka meme aza kanda le po sang ete makila était la protection. ezalaki La protection. protection monene. Déjà, le sang des agneaux soki deja makila ya bapate na ancien testament pouvait protéger ezalaki le protection. peuple. La plus forte raison, ekozala le boni sang boni de l'agneau mpona de makila Dieu. oyo ya agneau ya Le nzambe sang mpona de mona mpate na l'agneau de nzambe Dieu. mpona makila ya mapate oyo eza mpenza protection monene mpona Quand biso. je verrai le sang, ntango nakomona je makila passerai nakoleka par-dessus vous. Par-dessus. Je condamnerai pas, nakokondane te mais je passerai. nakopase Je vous nakoleka épargnerai. nakoepargne bino. das ist eigentlich Ça, c'est en fait oyo le ezali mot hébreu, Pessah. lolenge pesar mo hébreu lolenge elobeli ya hébreu Nous, on dit, donc, biso tolobaka nous, on dit la passe à eux, disent Bisous, Pessah. C'est passer. Passer. Passer en épargnant. En anglais, Passer. c'est bien traduit. kolekisa Bien traduit. Un passer en épargnant. L'ange destructeur devait, ça n'a pas d'importance. mwanje wana esengelaki na ye La aleka colère qu'il aurait eue, il na devait kando kozala nango obligé de passer sans esengelaki détruire, sans détruire. Il était aleka obligé. sante abebisa aleka sans kobebisa Pass over. aleka Donc, sans ke abebisa c'est de passer en aleka épargnant. aleka na Le sang, c'est la kobatelaka protection. aleka po ete ezali protection monene. das Quand je verrai le sang kono lobaki ntango ekomonanga makila nakoleka sans détruire. nakoleka kozanga kobebisa. Nous louons lelo ensemble tokotondo le elongo sang makila versé de l'agneau makila de Dieu. esopanaki Oh, ya mwana toi, mpate na agneau nzambe. de Dieu, o sur la croix à Kolo. Golgotha, o tu as yo vaincu merveilleusement. yo mwana mpate na Amen, nzambe alléluia. olongwaki na golgota amen alleluya. Par la nuit de la mort, yo ozwaki lolenge ya kokufa c'est po accompli. te sekompli nyonso epai na yo Et je le répète encore une nakozongela fois, s'il lisusu vous plaît, soki olingi dites-le de votre propre boloba bouche. lisusu na kati monoko na bino moko Dites-le de tout votre cœur, Boloba de wana votre motema na cœur, bino mibimba de votre propre langue, boloba na même kota na bino dans le moko calme, dans le calme. meme na Bien-aimé kopete Seigneur, nyonso ete tu m'as nkolo racheté. yawe osombi ngai Tu as versé ton sang pour moi. yo osopaki makila na yo mpo na ngai Je me place sous na le miti couvercle de ton sang. na se na makila wana Fais-moi grâce. sala ngai ngolu Pardonne-moi tout bikisa ngai nyonso ce que limbisa ngai nyonso
Pardonne-moi, et dans la plénitude de la foi, justifié devant toi, nazala mobimba oyo azali justifié na limisa mobimba pe nazwa nalia na yo elambo na fete na yo elembo sans condamnation, sans que la condamnation moko ezala te sala ngai ngolu lelo sala biso ngolu lelo ya kondima soki lelo soki tozwi soupe soki tozwi kolia elongo na yo ekozala na plénitude mobimba na kondima mobimba koyeba ete tosombi biso ete makila ya mpa te esopani mpo na ngai ete bomoi oyo ezali na kati na makila ezali bomoi ya nzambe ye moko bomoi oyo wana ezongi kati na biso lokola libota oyo esomba bino makila nzambe akoki kosala te koleka wana lokola toyoki yango bato ya liboso bakoki kozwa décision pris la mauvaise décision dans le jardin d'Éden. Décision mabe na jardin d'Éden. Nous avons aujourd'hui la grâce lelo tozwi ngolu de prendre la bonne ya kozwa décision malamu et de consacrer notre vie au Seigneur. Seigneur qui l'a racheté. Cette parole dans 1 Corinthiens 1 Corinthiens 1 Corinthiens le chapitre 15, il est encore ici, au verset 20, jusqu'au verset 22. Verset 20, 1 Corinthiens 15, verset 20. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Kristo asekwi azali oyo abayambo nyonso bakufi po ete liwa ye na nzela mutu moko mpe na nzela na mutu moko mpe kosikwa bawa eyei elokola banso bakokufa kati na adamu lolenge moko mpe banso bakobika lisusu na Kristo. Et maintenant suit la dispensation biblique. Mais dispensation dans le Biblia. Comme prémisse. Christ le kola oya yambo. Angehören bei seiner Wiederkunft danach das Ende. Puis ceux qui appartiennent à Christ, lors de ensuite, quand il remettra le royaume à Dieu, après avoir détruit toute domination, toute domination nyonso, pe bokonzi nyonso, pe ngoya nyonso. Il faut qu'il Po règne esengeli te yende a régner tia éliminer ba ennemi nyonso. Ete bango nyonso na se ba kolona ye. Qui sera détruit, c'est la mort. Et mais liboso comme on le voit détruit mais englouti. Muto ya akozwa nyonso omela nyonso wana. Qui disparaîtra. Verset 27 28 de l'obi. Dieu en effet a tout mis sous ses pieds. Nzambe atie nyonso na se ba kolona ye. Mais lorsqu'il tango lui a été soumis. Tango nyonso spécialement ezana se ba kolona ye. Celui qui lui a soumis toutes choses. Mutoyo atieli nyonso na sema makolo na ye. Et lorsque toutes choses lui auront été soumises, makambo nyonso na sema makolo na ye. Tango wana mwana ye moko kozala sumi na oyo atiaki kozala sumi biloko nyonso ezala sumi na epai na ye. Na motindo te Nzambe azala nyonso na nyonso. Bandeko balingami mibali pe basi ezali esengokani maye Nzambe aza nango lokola posa mpola ntina biso na ndenge nini na nzela ngolu asali biso yango apesi biso yango mpe mokolo wana ezala mokolo ya lolenge mosusu
ezala mokolo Seigneur, oyo toparticipe na repas ya Seigneur encore en insistant dans la toloba foi. lisusu ete Croyez comme le dit les Écritures. tondima lokola elobi makomi toza na ngolu ya kososola ya kondima lokola ekomami toza na se ya makila puissance monene nguya monene eza kati na makila puissance monene eza kati na makila mpe puissance oyo wana supe oyo wana souper wana soit vraiment aussi tous ceux qui sont là pour la première fois, qui s'ajoutent pour la première fois, que ce jour soit pour la première fois bato basosolo ete mokolo wana eza mokolo oyo kolo apesi biso chacun mpe moko na biso amitala ye moko mpenza amitala ye moko mpenza amikimisa te amilongola te mais nsima alia mpe amele mpo ete apesa litatoli ya koloba ete golgota ezalaki na ntina nini nandimi golgota nandimi yango mpe nandimi yango solo mpe nasengeli nalia mpo ete na mémoire ya nkolo mpo ete nyonso esami mpo na ngai mpona na kulusu mpona ekulusu na ye nkolo na biso ye rédempteur na biso mosikoli na biso lokumu masanjoli sika mpe libela na libela alleluya amen 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 amen. Nous allons à la deuxième partie. Tokende na etele mibale Oui. tote Et nous allons prendre le souper. tozwa souper Que nous totala totelema toyemba nzembo moko les sœurs encore un cantique. ntango mosusu bandeko basi baza na nzembo mosusu bakokoyemba bafrere bandeko mpe mibali Préparer le souper. bako souper entonne un cœur. Moko atia nzembo sande na makila Tu veux venir chanter avec nous, viens. yaka oyemba na biso. Est-ce que les sœurs ont un cantique et ensuite nous allons remercier tout nouveau. Croyez de tout votre cœur. Tout nouveau, dit ce cœur. Acceptez cette œuvre pour votre personne. Vous, c'est à vous que cela. Donc vous êtes concernés. Vous êtes concernés. Et aujourd'hui, c'est ce jour que le Seigneur a fait pour toi, pour moi, pour Dieu. Chantons encore.
Merci. Oui. Bruder Thomas, Frère Thomas. Bruder Hans Henrich, Juri Kebernick, Michael Ziegler, Bruder Didier, Bruder Daniel, Le frère Didier. Bruder Didier Bauer, Le frère. Bruder Trappen. Kommt bitte nach vorne. Venez s'il vous plaît devant. Vous l'avez entendu, frère Didier? Ah, pardon, Gilbert. Il a dit Didier, Gilbert. Frère Gilbert, pardon. Bien. Qui remercie pour le Père? Allmächtiger Gott, Dieu Tout-Puissant, wir sagen herzlichst nous te disons merci pour la grâce et la fidélité que tu nous as accordées, au Dieu au ciel, dass du de ce que tu as accompli tout pour nous et que tu as ordonné also mit den Deinen que nous puissions prendre ce souper en mémoire à l'œuvre que tu as accomplie pour nous. du, Herr, das Brot Nous te remercions de ce que, Seigneur, alors que tu étais sur terre dans la chair, toi-même tu as rompu le pain, tu as pris le pain, tu l'as rempli, tu as dit, prenez et mangez-en tous. so bitten wir dich auch C'est ainsi, Seigneur, que nous te demandons ta bénédiction maintenant, ici, Angesicht, Herr, rassemblés devant ta face, bénis le pain en tant que ton corps, comme symbole de ton corps, de ce qui a été rompu à Golgotha. Oh Seigneur, bénis tous ceux qui en prennent part pour qu'ils puissent te louer, t'exalter et glorifier ton Saint-Nom. Seigneur Jésus, notre Seigneur et Rédempteur. Amen. Amen. notre Seigneur et notre Dieu. Nous te remercions, Seigneur, pour l'œuvre de Golgotha. Nous te remercions de ce que toi tu es venu pour pouvoir nous racheter. Et tu nous as rachetés, Seigneur. Nous te remercions de ce que tu as versé ton sang pour nous, Seigneur. Et nous croyons à la protection de ton sang. Nous croyons, Seigneur, à la garantie de ton sang. Seigneur, maintenant, bénis aussi ce pain, qui typifie le corps de Jésus-Christ. Ce pain, nous allons le prendre à mémoire de ce que toi tu as fait pour nous. Nous qui sommes plusieurs, nous sommes un seul corps. Seigneur, fais que celui qui va prendre ce pain puisse prendre sa bénédiction et que toute la gloire puisse te revenir, car c'est dans les noms du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ que nous t'avons prié. Amen.